je m'appelle Maboko. Yanzambe, je m'appelle Maboko. Yanzambe, aïe, je m'appelle Bandeko. Champion de Kali, Maboko, Yanzambe. Kaka ndenge tozalaka pe tokozala nabine longodi ayi babeti ngongo kasi nakoloba te nakoloba te vraiment ya solo liboso na nakoloba loba mingi nalingi napesa balosako na bino bahe bofandaki ebele ya kolanda émission na bino nous voulons savoir 100% Kindoki. Ngai babisenga na loba Kindoki te mena koloba po eza bokoko ya mboka na biso. Tika na loba. Ebongo soki na pesi ya fodingo malekutile balo sako te sala na sali mabimo makasi ya fodi mo eloko mwani ni sala ki bien komaki ebongo vie ikitole ba force wana ndeka besala ki bien makasi vraiment donc bino nyonso bato bozala ba mikili to bando beta bino mali sote to kolekisa ngonga ebele likolo ya kotanga bakombo ba oyo basalaka mwa bien pour na champion local à vivre na commence na te ko bake entre kimuta maître Mobutu vena ngai mo loko saki bien te bana na mission kotana ni komba ya champion ebingwe ndenge azalaki abundaki na poto abetaka bete papi fala champion ebingwe na poto abetaka bongo to ya kozonga to tali sola ebingwe ngana bino à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ebembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge mokete to leka
Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Na fungoli na téléphone te s'il vous plaît. Na fungoli téléphone te na sali moi temps to so langa na binote nzote zaki moi kokoso mukendenge le bawa tâche de la presse congolaise donc Gika N. Abi kokoso yesu nzote na moi kokoso il faut couper bisakango. Moi ba rediffuser la kebele sikoyo na ye et photo ba sujet nini eza. Ce qui n'a pas de téléphone, c'est bien gâté. C'était ils ont dérangé ngai 227 na ebiki yo vraiment za fan ngai ole langa fort pour bien gâté pour na ils ont dérangé moi muke na plateau. Donc peut-être yo pensa na kumisa yo nzoka et déranger na ngai. Vous en êtes silence pour na yo ka mutungi souhaité. Wana totaki edingwe na poto. Depuis Edingwe akendaka équipe yana akendaka poto bakuma bedingwe ba Chanle banani ba misusu batikala kuna kande to yebike na kini poto yo biso na Kongo ezaka soki bati bake poto bazonga ndambu mke kasi ebele baki makana bango wana emezana na mata ba jouer ataba liter ataba jidoka ata donc déjà zakata ba kende ba côté que biso dekande bozo na 8 kokoso kuna donc na kolobate kasi na rappeler que combat moko za na Belgique na Bruxelles donc kuna nde bakombe ezali banani bakokende pe banani bakokende te kuna nde na kolobate liste za mulai kasi balobi fédération ya koninga na bakatier bakokende moi ebele na bakomba wana bakatier français déjà baza ebele ya kobongisa ma bakatier ya ba pays ebele bebe bakitaki biso ndeka bomo retard ezalaka ya ba visa ya ba nini ezosala makamoke moke kasi nanu te bani ici mais fédération ça pesa qui fait vert ministre pas pesa qui déjà fait vert ba invitation PCA qui makamisa yi OK moi kokoso ya moke eza côté ya caché ya nini mais je crois bien que karaté to kopesa une liste ya bato pambate ceux qui yokweli elongi ya bakokote okomi kuna na ambassade elongi nezo ya bakokote babeti cachete to kotanga kombo na yo kondenge nini mwena tangira bino liste sikoyo ezate po bato misu babibengaka bakache nzoka bala bakache te akokende boye na fédération kuna kati ya ambassade ole ala telongi ya bakoko bamona kelongi eza vraiment ya kokolilo pour na cacher aleka kende ko bunda abundela mboka oka batali boyo elongi zo mona na ya ba monsieur le français yo za cacher teti kala ceci cela ba cacher ba kende ko bunda bientôt na ko peblo liste bozala calme soki moya te komba ya edingwe équipe ba kendaki edingwe avec ce moment ki mwana mboka ya solo azongaki ti lelo akina ceinture pe ti lelo ba boto la ceinture ngote adamaki batu michopo yeboyaka michopo medingo adamaki pe batu michopo na poto natela no komba michopo poto te lelo na bombilo michopo pona na uti maladi na lingi ko ka bankele te pe sala na bien te donc na bombi yango mais même si que to kotanga liste je crois que semaine wana te semaine ezoyana avant ba voyager bakatia wana to kozala bona plateau ba assurer biso soki muto assurer biso ki akogagner soki agagner te ane ko kita aéroport bongo boyo pola pa ba kime te ba assurer biso ka ba gagner te to tikisi catch parce que bien go soki bo poli bo kita aéroport te na ki opola na nko donc ba gagner ba ko ba assurer biso likamba ko gagner pona esala biso bien na lingi na tala totala muke 116 numéro soki na 116 na fungoli téléphone te bosila tokosolola na bino sima na yamba yo na moni data ebisinga na yamba kaka yo nanu toka ongi oloba nini bafungoli téléphone pona yo kaka allo mbote ya yo bengi wapi
Ouais, vous avez la demi-chopo. Ah, vraiment, tayo moko. Na bien que le nom de mi-chopo, des fois, na outi maladie. Na yokiba, na kota ki hôpital, donc, na mona ki ba biloko bele ya somo na hôpital, ce qui na te mi-chopo, na yokan kele. Donc, le volim bisangai na ota mi-chopo le lote, na ngito so la ngana bino muke. Bon, pardon, vous avez besoin de vous déranger, les solos to obeta muke. Na tchaki pe combat et dingwe. Mais est-ce que na lobi ke dingwe atiki kachi? Te zoya ba pe, no mone na zongi boy. Na la kibino ke tona rendez-vous na edingwe, to so la li solo ya kachi na edingwe. Est-ce que edingwe atika kachi boka na mnoko na alobi ke atiki kachi? To ezande via agi ezo permettre abunda tende afandi. Et puis walobaki ke sport batika kayango. Est-ce que soko moniko ko moko asala box na kala? Obeti a ko beto hyperkitité. To crocheté. Est-ce que batika ka sport? Ba question na to tuna chango dingu abaki ko batte. A ose la to ya na plateau a expliquer yango bien. Mais le ko la champion local, nous voulons savoir que nous avons pas songi. Na exige que alobi atika sport ya kachite. Atika nde kisi kindoki abongwana. Mais sport batika kayango te akobunda lisusu te via age na ye. Wana kana kisonge nde na ebisi bino mais tangu yemoko ko ya na plateau akoyebisa biso ba vérité so pi ngama ga ba kibongo na ba question on a retourné pour akenda ki Lubumbashi to la ba image a makambo alobaki tuza nango to ko rappeler yango to ya mbatel oyo na bino. Allô, bonjour papa nango benga comment s'il vous plaît? Mwana mwana Ivan na kankokolo bana kankokolo lo sako na binodi ekole ngai pe na mongo ya solo ok, problème monsieur Zayaki boye. Tolaki na problème ba image ya kala mingi tokenda koluka yango epa na ye moko parce que na tawana ezaki ba cassette ya ba deck magnéto wana. Parce que ceux qui aki tolio koluka epa na ye banda komi ko kende ba kamba trop ezaka moi passe wa temps ya koluka yango et puis bato ba ebi vie ezaka na moi ba occupation belé pona pesa temps ya kolukele loko ezaka moi koko sommet. Ba estiraki biso ke na ba chaîne na biso moko ya biso ya mboka awa baza na ba cassette wana il fallait ko luka façon pe moyen nini ya kokende ko senga pa pesa biso yango to lekisa ngo mais biso moko ezana ba bitumba misusu toza na yango te ba oyo to tela kabine za oyo biso to sala ba recherche pe to zwa yango pona temps wana a cancel et bota makina nuté a cancel aza numérique abota na monde numérique. Na éviter ceux qui te se comprennent pourquoi au sein du combat moko boya kala mon exact tout dans le monde numérique donc c'est bon tout le combat analogique donc c'est que tout ça qui ba recherche ya makas petit le to saka ba recherche pour na tozwa yango monitor ba ono to zuite to tsana mité na éviter bo senga ngai combat edingi moko ya ralenti na zaka ba recherche yango ti lelo. Allô, bonjour papa nango benga ko nani? Nani? Railka. Bana tu ya Kimbanteke. Ibrahim bana tu ya Kimbanteke Ibrahim le sac qu'on a yo. Nayoki. Naleli Ibrahim naleli nazonga pe na bino bana Kimbanteke Ibrahim
Mbola ndeto lela na bino fort. Ndembo benga nga champion local mikolo nini to mona ka ba rediffusion. Ndenge nga pe na obige non. Malgré santé na nous koko soma mukeme na zonga pona se pelisa ba fan tu ya kimbantseke ndega bezalaka. Donc na kotia ba kombo bo senga. Allô. Bote wa pana ngobenga ko s'il vous plaît. En tout cas, bana nyose ya mikau. Le sako na bino kuna na mikau. En tout cas, papa na nga ekofo. Na yokyo malamu ndenge lobiki na besoin komba yebi. Na yoki téléphone ezo bana mwase makasi. Mais na yoki sengi komba yebi na kotela bino komba yebi. Pona naza awa kaka pona bino. Pona batu misute. Mais na ngaki tobe tali solo muke na tela mwa komba pe baninga misusu muke parce que on a dossier moko kalaté bitumbeza na Belgique tota la ndenge mi bakache congolais pe babundaka est-ce que bako beta to bako kokolo bango na yango na lingine ça dete papi fala mwana mwasi to ebite soki akokende soki po okende te mais bakino balela e mingi peut-être na sima ya kolela e bakoto otela liste tota na ndenge bundaka est-ce que beta to bako beta e Dete papi fala, à vous. Je m'appelle ma
m'appelle Maboko Nzambe makambo ebembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Tolo banini. Est-ce que ya solo na liste mwana mwasi so batie ya kende. Akotia biso na espoir ya bien to akodecevoir biso to ebite par rapport à Bundeli na ebite. Na mbide appel et bon na tia komba mususu. Allô? Mbote wa pana ngo bengi wapi si mpele ngapi mena TV eh? Bana nyoso ya komi ya kalamu lo sako na bino kombo na wana s'il vous plaît. Ah champion ya Kuza. Champion Beni. Contribution na moi moi so la tie ya kende espoir ezala. Ouais. Et ça lui bien conseil wana ya Beni Yakuza en tout cas bayoki yango sali kitoko makasi donc merci à toi ya Beni Yakuza soki na yamba pe mususu pe ba television komba mususu pour la totala est-ce que ba style oyo ba kache congolais ba bunda soki ba ke kuna ba ko gagner to ba ko échouer. Allô? Allô? Mbote yana ngobenga comment s'il vous plaît? Bana Kingabwa nyoso lo sako na bino. En tout cas na yoki dossier ya michopo bope sangai 2 semaines hein na uti vraiment maladie makasi na côté l'hôpital côté babiloko na monaki esanga somo mingi na lobanga michopo po esanga kele na éviter boza la peine place na ngai. Allô? Allô? Mbote wa pana ngobenga comment s'il vous plaît? Allô? Allô benga comment s'il vous plaît? Bana ya Kaluka le sako na bino. Mais na uti wata komba na ekarate awo. Asangisaka kis abandaka technique apona suka beti kis. Merci à toi. En tout cas, dès que papi fala, c'est la vie sona nous combat moko total la technique oyo, soto koyas oyo, style oyo, ceux qui battent la tope, ceux qui battent, ceux qui bakolongo la biso soni, dès que papi fala, à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ebembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Ezina bazanga libanga ya voto. Na libanga. Na chéri voto. Na kaza yo, ça va bien. Na kaza yo. Na chéri.
na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka vraiment na éviter naloba nini est-ce style oyo pe babundi oyo les deux envahisseurs wana tomato et king tomato babi espoir ya bandal tomato espoir ya bandal soki acquérir vraiment awosala espoir te na poto bon toyebi te minute na ngai ekomi na suka tokosolanga na bino bien dimanche prochain nayebi ke côté bozobenga déjà téléphone bakangai ngango avant pamba te minute ekomaki na suka ya fredingo malekutimie petit na forme ngai yo ndakata bilili ebongo na bosana vena nga Prosper Bakini vie Prosper Bakino le sako donc lisusu soki olingi obongisa kar na yo naza na vie moko ye kombo na ye maître Mobutu Andre Kimbuta nakobongisa nakoteka bakar epa na ye fin makasi ya solo nabosana te koloba veritola mokonzi Maman Nicole Kanda BCDC Franc Congolais président Doudou Tessi Emonou Vivant ONGD Emonou Vivant Tozanabino elongo toujours donc ngai en forme donc quand Trubaka Masua Nalibongo ebandi kona na lisusu na ba vitesse mosusu na boka nani na lobi 3 lettres simbumbu mo kontina ngai Denis Kambai simbumbu nani abosani honorable Denis Kambai simbumbu n'oubliez pas ba œuvre oeleka kala quoi nazo se rappeler que koloba boye boka ngai malamu question oyo dete papi fala tikela moi tana expliquer bato moi muke likambo oyo bato mingi la bitu na ka champion local ayebela ki makambu ya TV wapi na rappeler bino que champion local azana famille aba artiste ebele kasi mutala kisa champion local caméra na vie na eza grand frère na eko ping pong na yebi ke boyo tu na ngango trop koko ping pong grand frère na nga propre yenda simbisa nga caméra mutali boso yenda la kisanga ndeni ba filmaka yende aisanga keno ba montaka image boye basala ka boy donc aza père télé na ngai yepe mutabe manga na ba chaîne télévision pour na yeba monde ya télé ezaka ndeni na sima ya kombo na ye nde lelo na komi pe animateur oyo bozomona lelo nazali donc mon grand frère nayebi ke moi problème mike pe zaka na famille donc je m'excuse na ndenge ya famille donc je m'excuse oyebi ba dossier zaze belé na l'équipe ko profiter en passant je m'excuse wana eza dossier de sa famille et albino te mais na expliquer bino pour la bo comprendre comme tuninga ngo tellement mingi mususu pas artiste pe boyebi moyen atanga na kombo de siko ezate pona esala bien te makasi mais na kotangela bino mukolo mususu donc oyebi atanga nani natanga nani s'il vous plaît boka libangana donc na yoki déjà na obwa ko sima pa ba team de la paix donc na boka banga mususu na boka ko sima na éviter soki na bosani ko boka mon colonel Chako mon colonel Chako na ebike wana za oya simba ka vraiment bakache depuis kala za kana bango elongo sala ka bien makasi mon colonel Chako bongo soki na bosani mon président Frankie Diongo oyo a sali be fort lelo kati ekota na kati ya francophonie donc tondi makape bolamu ya batu quoi tondi makabolamu ya batu zate ok na sima mukongo na ye obando beta ye filmu na sima mukongo tolingete bien tolingi ko da fa video ok ndeli boso tolingi pusa katika nengo pusa ngoyo na Colonel Chako le sako na bino na bolamu bosa le bongo se na bosa ni ko bwaka na bongo na bosa ni ko bwaka modete Taizone oyo asimbi vraiment district de biso ya Kinshasa na makambo etali kati seke na sema bi makasi DT Taizone ya oyo ngoyo pe lisusu ndabosani te vraiment ta na tayi bo na bwaki mama igeti fala lo
Sakomer Mokonzi. Donc il y a la équipe technique na mobimba comment ça te boka Gika N watache de la presse congolaise la simananga awa yenda banda boulot na ye pambate boulot to la ka yangwana donc lisangu koloba pona bino bosepela na bwaki mon DG Tite Liongi Mokonzi nanga ya tongo Mokonzi petino e boulot ezongi e bongo modete ba bifala ah patron depuis le patron mutabe nganga tongo mili pour champion ndenge na muki ndenge donc patron patron na commission patron ko modete papi fala donc et bon aussi na bosali ko boka Miranda Joseph wa bande ko yatango nyoso ko talanga yope o bande ko benga nga chaque fois na yidi ke ba fane belé bande ko rappeler nga mingi na ba Facebook pasteur Brombo Malika ba prière ne ça qui bien mingi Berger Etienne Bokopolo motema ya mama Lili Bwele bien éviter na bosanité na ko yebisa bino na sima mais na yebisa bino ke no baza ebele ba emetu kudi mwana tango ebele ya 10 minutes na ngeki na osuka déjà watashi a komi prepona azonga mais nasuka nazo zone sakaka nazo pesa mes condoléances na famille ya ndeko na biso oyo mon collègue oyo tosaka na émission presque ndenge moko de to ba presque ndenge moko oyo azonga kinzoto na epa moyi tawana ngana zalaki azonga kinzoto epa nkolo nzambe ngai tawana nazaki maladie ya mbungu bandeko na ngai vraiment oyo ba ebi ke to solaka bien na ye na komaki kuna te parce que ngapi nazaki grave nazaki wana hôpital tantôt kaka ba maladie yango presque ndenge moko nde ekokaki ndenge pe ebetaki nga me nga nzambe asali ngulu ye pe nzambe azwi molimo na ye mes condoléances na famille ya ndeko na ngai ya Digikach oyo atikaki biso vraiment lelo nde na plateau yango ifoka na pesa mes condoléances po ezala to ndenge na bwakisi na nga mpona elibanga lezi ndeke chaku kosekate. Merci à trop bambote à trop na bino ba oyo tokuta na dimanche prochain soki na tombole longi na teboye na voaki Beramin Kamba motema ya ciao.